L'histoire des journaux de Kina TV. Yaya bombeli mobali ne yanda koke leki ba bengisi. Après ba examen ba trouvé na sida. Mobali pe ayeba kite. Leki apesi mobali maladi. Bande ko famille panyanya. Tambwana mokilo kuta mayandi. Tambwana mokilo mona makambo. Quand j'ai dit que l'arbitre est les supporters méchants, na makambo boy. On se retrouve juste après les génériques. Comme ça, tout le monde a solo là. Boka mokili ndeza mape. Akatombe ko achilele. Kakaswa lusambo. Sakuru kasole. Toki mane tolangale. Analengo wa tetela. Toki mane tolangale. Ana okusu membele. Toki mane tolangale. Chwate kalo mumba ketole. Toki mane tolangale. Pardon le. Toki mane tolangale. Dimoswa nyola kawo. Oyo lobo kwa nanye ya JP Rose Couture na France précisément na mele couturière pe designer munene ya bana mboka ya ba africain nyonso to ndeko aza kotonga robe veste ensemble ba coupe nyonso to ba robe mariage oyo nyonso to yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka mutu azotongela première dame en place talaka soki mwasi ya mokondi ya ndimi seke musala ezali JP Rose Couture soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yo ozalaka kaka na baprete à porter Kieba bokoya kokuta na uniforme na salle ya makambo akala ezaka lisusu te luka JP Rose Couture na France précisément na mele okozala desu te comptoir efanda atelier efanda JP Rose Couture qui manque kaka JP Rose Couture soki mama première dame en place andimi la championne à paix donc na accepté yo facilement JP Rose Couture mosala chitoko. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit. Dikina donné kandono tete la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babone sur Dikina TV partout dans le monde de Sika Bozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonnés, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel, il y a Dikina TV. Sans oublier, bah, abonné payé à Dikina TV. Sans oublier, bah, Joseph d'Alimenté. Bo Kamata. Bino ba héros dans l'ombre. Boza. Yo posa ko yo kanga Kamata yo. Bandeko. Bana ya Congo, bana ya Afrique. Tous les 5 continents. Bo yo kalisolo nan. Ya lelo, c'est chaud. C'est plus que même des pétrins. Na yebite, na zangi na commentaire ya kopesa na yo kikaka. Bandeko ndeko moi sa benga lobila champion la. La vo salaki ya kobomba ka ba secret. Soki yo la kini la ivana te kendo kotala. Fisto makambo salaki na libota na ye. Libote permeta ki alia bango nyonso pona kobomba secret. Bandeko ndeko moi sa lobi mama na ngai la championne. Ngai nde naza wa boyi na beba ndenge ezalaka kaka bateka lopango mpona kotinda nga na poto lopango te ndambo ya lopango je n'en disconviens pas ntango nakomaki poto namemamaki na mwa loyenge babota biso mibale defi le reste mibali donc nga nazali mwana ye ya 3e na basi oyo asukisi nde aza 7e donc on est 7 enfants na 7 enfants wana basi mibale les 5 restent ba garçons donc tangu ya yaki poto ifala sala nini abengisa ndeko ya mwasi selo mama na bango po batekaki pona nini baninga basi baye bana kosunga po mwasi nda sunga kalibota mingi selo mama na bango bandeko tangu ndeko aye poto aye komema poto na mutu bino mo boyebi poto ya moko ezaka de pétrin poto ya moko ezaka na bamwinda nango poto air moko so oza na maîtrise te vraiment et puis surtout soko komi esika encadrement ezaka bongo esika encadrement eza mabulu la arbitre kolo les supporters méchants mutu penza koki ko dérailler
Abi mama dikina isalamelaki ngai ntango nakomaki poto sika. Naye se ressaisir bambula pe kendaka mwana na biso azalaki vraiment mokie akomi jeune fille donc esa kolaki. Ntango nga pe na boti bana na ngai nde likanisi yeke te nasala nini nabengisa leki mpo mama bandaki koloba. Mama na biso bandaki koloba boto na moi yo depuis batinda yo po yebana kosunga osunga mutu te bambula yango oyo leki no yoyo akolia watia koya kobotela kaka awawa ezalaki ndenge wana ti toyokanaki bandeko. Mama na biso alobi mama dikina tangu bana bakomi kosenga mwa lisungi makasi j'étais vraiment obligé na solo na mobali nanga ki te to bunda po leki nanga aya vraiment nzamba atiaki loboko donc na mbala moko ezalaki te ke o bapesi mbala mibale misato te mbala moko kaka kope simbi leki ase retrouvé na poto tobwakisaka pe bango mbala moko te afandaki nanu na ngai etu nde sikoyo mama dikina na contrôle basalaka bakenda kokuta leki nanga na sida. Mama dikina mobali nanga aza monoko diarrhée verbale, mobali nanga aza mutamilie, mobali nanga aza mutu ya bato, mobali nanga aza mutu ayebana. C'est vrai nalandaki live mais na ba commentaire na bande kotanga eza na mibali mingi bazana immaturité makasi. Basi mingi pe bazana immaturité akokoka kobomba secret ya ndako te na yebaki ke leki nanga aza nanu jeune. Na maladi oyo bakuti ye nango ye moko kuta yebaki te azalaki na sida mama. Ezalaki grave. C'était difficile à digérer. Ye moko na moto bakutaki na maladi ngai nanu donc ezalaki vraiment parce que ça la de sorte que pe mobali no ayeba te mama na nga soki mobali no na yebaka na yebite mokili nyonso linge koyeba yango nde na jujaki bona sala nini na bombela mobali na ngai na bombela papa ya bana na nga ke leki na nga azana nyama na bombela ke mobali na ngai ye mwana oto bengisi basali ba examen bakokute ye ko trouver ye pardon na sida. Mama dikina nakanga munoko na yebisi leki na lobo moni ndenge za boye nde bosolo na médecin batalisi yo bakisi ndengo ko respecter ndengo ko vivre ba yebisi nyonso to moto akokai koyeba mais na mine na biso congolais soki ba yebi kaka oza na sida mama bakobandola kiso musapi ekozala pasi po yo vivre na poto oyo ye leki kuta yebi atate mutu nini apesa ye maladi mama dikina ayebi atate mutu apesa ye maladi yo zokanisa leki nzoka te azo réfléchir déjà donc isa bimi na bango 5 6 ozotalobi nzambe na ngai nga nazokanisa naza na mwa angeli soki ata kolinga mele mosusu aza ata na mibali moko be mibale oyo azoyeba kutu te nani apesi ye maladi. Baleki na biso ya mikolo oyo mama vitesse ya android vitesse ya bluetooth oza kuna na ngambo na bwakili yo nini o video ozwi nakomi ekomi video ekomi vitesse ya M-Pesa, vitesse ya Orange Money na Airtel Money. Moins de clics kaka, mbongo eza kuna telefone na mutu. Alobi mama na ngai, to bomba secret, ngai na leki na ngai. Likambo akokamwa mama motema ya mutu sanduku mutu aza mutu akotikala kaka mutu. Mutu aza mutu akotikala mutu. Nzoka leki na ngai na yebite soka yinaka ngai lolenge nini mama pona affrontement ayebisanga lobi soko salaka makambo ke ngana koma poto avant melem selengeki na zoa maladi te po batekaki isika po yo ya poto yo ke na poto ke kuumela ndinga na ye kokola na ye kokutana na mobali waza na maladi. Mama dikina leki na nga bimana mobali na nga ayebi ke aza na maladi abimana mobali na nga mama dikina akusha na mobali na nga nde na oloba no boye nga moko lelo na maladi ya sida libala na nga ekufa leki kote na ye nga kote na ngai mama dikina yango
ata likambo yango eza ya soni ndenge nini mama yebisa bana yebisa mobali yebisa mwasi no yebisa bana mama leki na nga akushe na mobali na nga après avoir koyebaki aza na maladi nayebaki ndenge nini mobali alobi ye nde moto akoma koluka ye kosala baavance tellement ke oza na likanisi te nzoka ezalaki nde mpo na maladi mama dikina abeta leki na nga abeta ye abimisa ye makila na monoko na zolo nakanisa ye kotoka etanga azotelema obenga mbila abenga mbila te apangusa abimataka na biloko kaka ndambo akenda lelo boswana lobi boswana lelo boswana lobi boswana nga nazokondane kindumba na yo mpe nde tindi yo mpo soki ozalaki mobali moko ferme mbokwei tabi yo mpe kibobomba bomba na yo ndenge nini toza na bana ndenge nini nga nazofanda na yo na ndako toza na moto aza na maladi yo bombeli ngai la championne o lelo ya kokondane nga lobi nga na kokondane ye lelo ya kokondane nga lobi nga na kokondane ye tokabwana mama. Ce n'est pas facile de refaire la vie quand on est contaminé, maman. Ce n'est pas facile. Vie et silange elengi. Vie et silanga gu. Ya solo ezana bato msusu alali ala mokite. Ezana bato msusu asali accident. Mais kolala kolam koyebi kete nazana maladi. Maladi ange uti wapi na nzela leki na ngai. Mama Dikina la championne, maman la femme a plusieurs casquettes. Ce qui nzamba tie loboko te. Okoza la femme moko remplie d'aine. Rempli na motema mabe leki na nga zo ko affronter nga zo parvenir koyebisa nga kete nyoso soki ake kozwa maladi eza pona ngai nayaka poto pona kosunga libota nga na ye koya poto na zui donc na matisi mapeka ye akoli ti akendaki kokutana na mobali ya sida. Donc maman Dikina donc tango alobi na nga ndenge wana j'ai compris qu'il y a pesa ki mobali na nga maladi na nko po soki mobali na nga zui maladi a pesa nga lelo na maladi nga lelo na maladi ngai lelo naza na maladi mobali na nga pasa na maladi leki na nga pasa na maladi nakoma muta susi nakoma muta makanisi nakoma komituna yango eza na makambo mususu ka ndengo lobi soko moni ata ndenge nini yebisa mwasi na yo yebisa mobali na yo ata kochola yo ata kofinga yo mama Dikina mama la championne soki babandelaka vie soki babandelaka makambo na kobombela mobali na nga te kileki aza na sida na kobomba te ata kopanza panza na yesango bandeko nasalaki live lobi na pokwa famille mobimba kashala mwana na bango junior pardon fiston ake angula akobima na mama mobimba mama wana ake ko initie na banganga mwana mobali wana abima angola liboma famille na ye ya kozwa ye na frontière na basinga tanga komi pa na bango azoloba pekete ba okomi bondenya za koloba kete mwasi ona fandaka na ye amemaka nga na ndako nganga nakotanaka na ba 5 nganga lokola moni nde bato baokendo mela communion tous les 5 ye na nga tokenda koluka nganga tokoma bakombo na bino nyonso kuna na kati mpo na kisi ya mbongo fale toyeba na kobonga mpo tokenda koluka vie mais ye moka comprena te bandeko mwana mobali wana fisto aza koloba ki atika bakombo na bango apesa bakombo na bango koma bakombo na bango kuna yaya na ya mwasi azalaki na libala atikala kobetela mobali ne lisolo te ketala leki azongi na liboma azoyebisaka mobali ke fiston kuna moyen te na ngonga mokie boyana na bango akufi après mwasi ya libala oyo nazobeta lisolo oyo mobali napesaki oyo nasalelaki live akufi na zemi ya 5 mois après mama ya bafiston akufi après jeune fille ya le fiston emoka aye kolanda bandeko 5 personnes bakufaki mwasi ya libala abombelaki mobali na ye papa na ye
mobali na ye babota bana mibale ya misata azalaki na libomo atikalaki ata kobeta lisolo te ke tala fiston ndenge akendaki Angola akokonda kokutana na mwasi akoti ndako ya nganga na nganga kuna akende kotika bakombo na biso abeta ata lisolo te papa alobi mama na nga la champion nazoyoka lisolo wana mwasi na nga na cercueil na matanga mwasi na nga nde famille nde lobaka ndenge wana soki balamusaki ebembembe na ngai nalamusa ebemba mwasi na nga mpona tuna osali bongo mpona nini lelo mama wana atika bana ne orphelin baorpheline de mère mpona nini kobomba nini kobomba sango ya libota kobomba kete mobali na ngai yeba te keleki na nga kende kokota ndako nganga apesaki bakombo na biso lelo na ye na leki na mama na bato nyonso bakufa une famille de 4 personnes papa na banga kufaki déjà depuis avant makambo ya kinganga oyo botala niveau yango na lobaki moko na bakouple tozo bomba na makambo papa na lali na loti mama na yo papa permettre nga na lobaki te mama na lali na loti mama bonde nini koya te olota mama na nga ndenge nini mama na nga monela nga pasi te moboti nyonso amonelaka kaka mwana ne pasi tokoka koloba na de tout et de rien toyeba kosepargne nde na bamakambo ozomona ozolota ndeko no mabe olamuki ogangi mobali na tunyu mosi na tunyu papa nini ote eloko te ozoboya koloba mpo soki olobi kosala bajar et pourtant ye azosala lolenge nyonso akitiso na se azosala lolenge nyonso abomo me yo ntango ozomona ye na butu olosungama osenga mwasi na yo oyebisa mobali oyebisa mwasi na yo bosangana bobondela te nayebisa mobali na nga ke namoni mama na nga tala kaka yaya babombaka mabe te soki ya kofingwa koseka yo yaya afingwa seka yo paske biso tomonaka kaka libota na ngai eza malamu libota na ngai eza kaka na bandoki yaye kuna eza na bantior na bantiorses na bakadi ya pemba eza probleme te na mabota nyonso ya mokili oyo le mosu yo loko obondelaka to oza na révélation te mabe ezali soki yo kondimake te mobali na yo nde famille na bango suka na suka eza probleme te mais soki likambo eza tolobaka tala libota we ekabwana leki babengisa anyata mine abeba na ye ntango ozoyebisa toyebisa mobali te koyebisa mobali na nga tomoni soki oyebisi ye akopani osango akoti n nga soki naza na maladi lelo bateka ndama lopango mpo na yo ya poto oye poto soki oyaka poto mama bango bakanisaka toyaka kolokota leta moto azwa mikanda se stabiliser ça prend des années soki nasali 10 ans na poto soki natikaki yo na 12 ans cela veut dire okokoma na 22 ans l'Europe n'est pas facile azwi wana latisi yango na moto ya ndeko na ye soki yo bengisaka ngai ntango nazalaki mwana moke avata na yeba mibali me na ngai nazwa maladi te na sida tala niveau tala moto oyo ozolinga obomba me ye aza ta na somono te aza ta na mawa na yo te yaya so omoni ndoki obeleli omoni ndoki obeleli omoni mabe olobi eza te ke soki naloti mabe elakisi kete ye wana kaka nde aza na misala te ekozala mpe baloti me naloti mabe namoni mpenza noko na yo alati veste te me alati ya bankos namoni ye na madimba kuna naloba te mpo noko wana nde atangisa yo mpo noko wana nde asalaki yo ozala boye ona disconvient pas me ngai naloti nde te bandeko c'est plus que même du pétrin le terrain mabulu l'arbitre ekolo le supporter est méchant j'espère kaka na manzambe esika yeleki yango akenda akaba maladi te na papa na biso esika kenda akaba maladi te ezalaka mpe na likambo boye ma ese esopani oza deja na maladi boza deja na maladi bino nyonso boza deja na maladi bofandika bolimbisani c'est vrai mwasi azokondane mobali oui mpe papa soki okangaki etireti na yo olinga kozwa maladi te soki okangaki mpenza pantalon na yo mpenza obiki te ekokita te waya olinga kozwa maladi te yo baséduire yo mpo se laisser séduire likolo ya bilengi ya nini ya mwamba likolo ya bilengi ya mwamba siko libota ekabwana libala ekufa mama kenda na bana mobali akenda leki mpe kote na ye famille
bolingo ezaka lisusu te po haine wana ezalaka ye leki aza na haine envers yaya na ye ke soki ye lelo aza na malade po yaya abengisaki ye na moment opportun te yaya mpe kota aza na baregret ke leki apesi ye malade yaya moto oza kobundela wana moto oza kobomba ntango omoni na bandoto oza sire ye soki azwi occasion abombo bandeko ezalaka motuna mpe eyano. Femme africaine yaka kotala mama Denise Lady de Bundes aye na ba super ya original bandeko eza super lemba te mais super wax ya solo ya original ba mai ya ndenge na ndenge ba ago ya ndenge na ndenge ba delo ya ndenge na ndenge ba wata ya ndenge na ndenge ya benga soko moni we sepelisi ya benga kozanga liputa ya super en tant que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndako ndeko mama mwasi indien alata lokola indienne mwasi mundima alata lokola mundibu bongo mwasi africaine akolata lolenge nini mama tobeli ba femme sans complexe benga mama Denise Lady eza na 100 € ya pamba kotindela yo tina ndako opesika 100 € super ekomeli na ndako ya boye bazwi wapi yaya ata ozana ba super yaya babakisaka kaka ba mai ezebele moya kotia nyonso eza te benga mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo po ya bien abuki mbongo mama Denise Lady mama soko tie ata opostile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama ngai la champion na mama nako vote yo en tant que député ya ba super oyo lobokwa nanye ya JP Rose Couture na France précisément na Mele couturière pe designer munene ya bana mboka ya ba africain nyonso to ndeko aza kotonga robe veste ensemble ba coupe nyonso to ba robe mariage oyo nyonso to yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko nanga talaka muta zo tongela première dame en place talaka soki mwasi ya mokondi ya ndimi seke musala ezali JP Rose Couture soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yo ozalaka kaka na baprete à porter Keba boko ya kokuta na uniforme na salle ya makambo akala ezaka lisuute luka JP Rose Couture na France précisément na Mele okozala desite comptoir et fanda atelier fanda JP Rose Couture qui manque kaka JP Rose Couture soki mama première dame en place andimi o la championne à paix donc na accepté yo facilement JP Rose Couture mosala Chitoko na ndenge ya kosakana te merci na bino nyonso to bozalaki en ligne pona kolanda lisolo ya mawa pe pasi encore une fois merci de plus wana to kutani na pokwa to kutani na live na biso ya lelo R20 ndeko nanga kozanga te oya koyoka nde mokili eza na makambo ebele ba gros bisous na bino wana tolobi rendez-vous à ne pas manquer yo zo yokanga yo zo landanga na tia cloche ya notification te s'il vous plaît tia cloche ya notification ozanga kate na bwaka na tongo yo ozali live eza na 15h yo ozali vraiment bandeko nanga na lingi bino ya trop. C'était la vôtre, la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Aimez, partagez. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Choisir le Mumba Ketole, Toki Manetola.